maman leki soki peut-être si peut-être soki to kota na penser na bango ou soit na besoin na bango balobi par exemple kolongola ka ndeko finga soki muto afingisi la muto par exemple afingisi la na moi au lieu peut-être au recadrer kana ndenge moko propre que au finga payer les sous te biso bataba kana mikuse boye bako pekisa biso nga ba pekisa ngelote nga soko pekisa ngeloke ezalo ko tu me pousse ya osala ngo ana yakana verset biblique wanande et protégeanga na maloba la na loba tant no loba levi donc on prouver ba to que oh zo lo bezo tana yote mais zo tana loba Lévitique 18 22 à 23 déjà ba tu vas comprendre que Lévitique 18 22 à 23 ezapo na mbata ya misala ya sima bato ba fongola Dubaï lokwa ba kader tant que Jean-Baptiste yokasi Jean-Baptiste bana ko te ndeni ayela bangonde système basango te Jean-Baptiste aya penda pa mwasi Hérode ayebisa kalobi mobali ozo vivre na aza mobali na yote so bolingi pena ya mikonyo so na bandi kote ya na on se préparer en conséquence na yebo na pesi ba verset biblique na badio décortiquer po lo moko elekela ngezate neti boy ba beti muzeki ndimu na ngola batunini batawata ngala uso sala mission na lobai na wata ke na sopela ke ba fleur mais na gauloise mais depuis quand ba beti musiki ndingu na baye wata OK musique ezama ma profiter biso sala sporter ki ndingu asana esaper asana mutaye ko la sporter bozi bo beti po bo humilier bo filmer bo boki on les réseaux sociaux vraiment est-ce que penya wata na bata ba spiritage kuna ba fingate. Merci beaucoup à tous les abonnés de Miss Lolo Moto TVD ainsi que Clé Média Télévision. Surtout dans les commentaires, vous avez émission émission Eleki. Tous on a toujours pour Nabino Toba qui série à analyse des ali. Car on est boyé barabiso na maman Leki tozongi li sous pour na sepeli Sabino et surtout beaucoup plus. So on a actualité moko na kati ya source benga biso to lambango car on est maman Leki alambaka car on est tonton alambaka to sango bien. Merci na président Yoshua, merci à tous les abakou ko boali di banda ya mboka ou pe bosali na ngomba Kinshasa to lobito continuer toujours ko soutenir ndeko na biso si la bisalo kapi déjà bomonaki mekengo fe yango na ekotaki oyo ya film esili pona kolobaki SBT bino bongote bo mimi ko lebele vide koti bo ndenge ni non biloko eza kolamba makalami te bo za la servir na iloko sika kasi making of pe edaka pona kotika vide te na kati ya chaîne yango moni vrai toi et pesa bino making of wana merci pe lisusu na participation ya bandeko tout bakota ki na film wana iloko sika eza pe la ba surprise nango ebele nazo signaler pe na bandeko nana mila za malade aza sérieusement malade abenga ba tonton irano meka ko lobelango nazaki hospitalisé kino lelo je crois azaka en hôpital na bandal to pesa ba position wana na kulisi kwa benga na privé na peso d'éclaircissement donc ndeko azalaki opéré qui penza ne loko moko boye soko tali oka pasi makasi je crois merci pe na régie ndenge ba balancer biso photo wana ezali eloko bimaki na nzoto nana melia yango bomoni silence koti penza mo makasi abinde kuna ngena kufa mais nzambo asala la grâce yango a permettre que nazala lisusu na bomoi et puis to sala appel na babaku tout na famille théâtrale mobimba bolinga nana melia aza vraiment malade en tout cas merci pe lisusu na maman Elimbizi hymne national sans oublier maman Zozona Indi bino ou bokota likambo bandeko na bino bokota likambo na nameli ko sala bien sans plus tarder to pe simbote na maman Leki Miss Lolo bonjour ouais. Bonjour noko irano bonjour na ba batutu bolanda biso je crois que boyo katande na loba na ba maladie vraiment si le on comprendre faut ba checker nga oh ba checker mais bafinga ngelongi mabe ya natika elongi yango ebimaka ya mabango ezaka wana na TV bao ba kolula nga kanela nzelongi mabe balulinga bao pe ba kosepela na ngate je m'en fous ne di chez yo pourquoi chez yo nali apana ote donc na elongi nga ka ya babe oyo na saela ngo fier mbote bele na Mama Zozona Inde mbote bele na maître Pati Pacheko Chekola lokolo ya mama mbote na Nancy Mandende la patrona mbote bele na Ariane Nzuzi Nsumbu na États-Unis mbote bele na mama Bibish Makiese Kutubila motema papa Joseph Kutubila mbote na mama Jeannette Kadiku Manzembe mbote bele na mama Elimbizi hymne national mama Fima Yemba mama Yvette Pemba je vous aime énorme
babaku nyonso ya monde entier baoboyaka kosoutenir biso baoboakorda biso litoi na bino baoboakorda biso misu na bino baobovandaka botalaka biso vraiment napesi bino bamerci ebele nzambe apambola bino babi to continue toujours koconsommer streaming na biso babi ezokende malamu l'espace ya 8 jours déjà streaming ezobeta déjà ba 100 et quelques donc si la bisalo moi sur nzambe a soutenaka si la bisalo moi sur nzambe a tsamolamu ebele kati na ye donc botala streaming baolunga ba boma actualité streaming en tout cas biso to kanga monoko te po toza babate et puis malobo na obimisa euta na mungongo nanga mbongo te tonto irano mutaka nga maloba te mutapekisa ngati na surtout likamba opekisa na oloba ngo o effort na bona nga bato ba oloba ke to opekisa bino vraiment soki omoni ki opekisa nga na oyoka te kotala na za clair parce que na moni tambo oloba na biso ke to opekisa bino bo oyoka te 5h 6h, 7h, 8h, na oluka eloko kolia na mungongo yo pire nga te mozo ko pesa nga ba injonction o nga na lingaka te botala nga te te me mingi mama leki dossier ngo pe na ngai to me ko sola ngo penza calmement parce que soki to bito zong sabato mo muke sima misulo to yeba ki analyste aneo peut-être même si kozala bakuku lelo ko créer SB ozaki nanu analyste bato ba yeba bango depuis 2017 voilà depuis 2017 beta sko machine na bandi analyse donc bientôt 8 ans donc 7 ans déjà depuis 2017 oui bientôt ce côté 8 ans mais on a 2025 déjà on a 7 ans donc naza analyste depuis 2017 OK na olobana na bato ba olobake si la fois pour na ba journaliste na ye si la fois zala soki na banani bato ba finga raté j'ai compris qu'il y a d'autres personnes qui sont des ingrats au moni l'ingratitude est condamnable au moni moto yo a soutenir yo na tango apasi ko bossa na été po yo bongi oyebi na loba na beta na lobaka mingi souvent les sessions wana loba mara moto soki ana mbongo te aozala na simple aozala aimable adolinga mutu nyonso donc yano sekisa bino asolisa bino mais pesa ikambongo voilà batu bele baya na baeglise baya oluka musala nzambe pesa nga musala nzambe so pambolinga na osala boye papa na ngozo tala ngai age comme musika nazo balate babengi nga fini ka quartier moto aye na intérêt moko boye pour nzamba salela ye ba bosani ke bible lobi chercher premièrement le royaume des cieux et tout viendra par-dessus tout on se comprend tango ngai na bandi banalise si je ne me trompe pas wana SB na salamité mais déjà si là azalaka na musala o asalaka asalaka pe musala na ye bien na lingi si la te po azana SB po asali chaîne YouTube SB nga depuis kala même la émission kala so yambinga na nolo ba na sepela na si la po azaka simple voilà si la so kutena kutana si la na matonge yem tabandanga mbote ozo comprendre to joana ye na epa ya kamana nga mamisa chama na film ya honorable papi si la to zaka ne tableau moko to joie baninga fo mona ne si la jouer sanga azala simple envers nga to solo la bien yango esala ke na linga sila ozo comprendre na bandi analyse lelo te na bandi analyse kala tango si la sali chaîne ya YouTube na moni ke bato moko boye baza ko s'attaquer na muninga muninga sali bango eloko te je me suis dit que depuis à partir à lelo na bando soutenir sila voilà on se comprend na bi no soutenir muninga mais exacte que lokola nga na lobi no soutenir sila na comme le roi esclave ou soto longona bato ba comme oyebi sanga image bato ba yeba kana siko bato ba oyebi sanga ke to pekisa bino botikolo baboye bofanda nie boloba te à n'oublier que chaîne YouTube est dans quoi moi na SS et mais la makila chaque jour faut ça élément na minute oyo toza na film était na ligne vous comprendre making of côté lobby
Et ça sur le vrai toit. Aussi, on a déjà analyse sur le vrai toit. Na comme on va na ya, na vanika le vrai non même bango mba otalanga ba mona ke comme monotone. Tandis que ba larguer bino pe ba bombe ba obi. Chaîne ezali, chaîne conçu YouTube a que chaîne yo eza clash. OK. Ah. Oui. Mais c'est YouTube a yebi so ba bisi Miss Lolo. Ba pesi critère à Miss Lolo. Ba émission ya salaka. Ba ba ke asala ba émission mingi ya ba bordir. On se comprend. YouTube a yebi ngate ke na sa ba pasteur na alléluia amen mo boto ba na nzambe te. A yebi ke ayaka po izaka na ba critère ya ba émission o ba tela biso wana. YouTube a pesa mutu nyonso tout au côté à trois émissions il y a ba différents nini style. On se comprend. Parce que tango batu bo ya bo sanake to yaka po ngai nena lingela mutu na ngana o lingate ba finga e. Voilà. Ngali kamo irano na benga président Yoshua. Mais c'est sérieux moi. On est là ça bon na benga président Yoshua. OK. Le quoi batu ba komo lo ba ke président Yoshua salaka liste ngo. Ya ba journaliste ngo po ma mbosila. OK. Na ko benga président Yoshua, na yebise président Yoshua. Batu nyonso ba yo commenter, baza ba bakukite. Voilà. Ça c'est parce que na ngambu kuna ba linga ba déstabiliser sila. Voilà. Ba yo na système ya diviser pour mieux régner. Ba longo ba poilu ba comprendre. Boye, biso toza bato to pezaka. Une fois so kanga na bi ke Miss Lolo ndeka zaboye aza susu na ninte, tande ba welanga. Ba welanga. Po ba yebike na loba bien. Na koyo fanda pe l'émission na clashé te même loba na ngaka édifier batu. Donc ba mona biso to za bazobate, to za bazobate. To vanda quand même na ba bande de l'école. Ba parents na so ba futa minerval. Voilà. Na ba groupe ya ba la classe na biso, ba groupe ya deti na groupe ya bana ya institut du 14 octobre. On se comprend à 14. Na za la groupe il y a fraternité des anciens élèves de EPM Bambo. Cela veut dire quoi? Natanga, ce peut pas il y a INPP Esforca. Na institut nangai supérieur place natanga na INPP. Babi ke basa la groupe batenga la 4. Na ozala wana lokwa na linga na continuer ba étude nanga. Na okuta pela batu mususu. Osomona à part wana jeu de relation on ngape la sala ke lelo batu wana baza ba relation nanga na bitelo kwa ngana soutenir la bino pe bo soutenir ye voilà na komisa bango ba baku po eza choix na ngai si neti mobali nanga ndenga za boye ok kubisa bela te même ma famille na biso exemple les même ba famille na nga mobima nde baza bo balinga sina na bana mikie voilà on se comprend baninga na ngai o tozana bangwana bingi bakoma pe babaku pona nga on se comprend donc to comme ba famille na ngai ba nyoso na ya poto ya Kinshasa ba relation na ngai na isa bango comme moi je soutiens si là aza fimo bien asala msane bien bino pe bo soutenir ye est-ce que tu apportes un plus t voilà tu apportes un plus bino bo yebi ngai Miss Lolo ya clash o ba chaîne nyoso la leka la sala ba clash na sala ba sans tabou. Nanga Miss Lolo te ka saba émission sans tabou. Mais si peut-être besoin de bon ezali. Na sala nyoso. O filma ngate. Na filma. Oh, na so ya na ba sans tabou nga. Te kosongela te. Maman leki. So peut-être na sala na beta ba 100,000 vues na sans tabou. Si peut-être so to ko na penser na bango ou soit na besoin na bango ba lobi par exemple ko longola ka ndeko finga. So ki muta fingi si la, muta par exemple la fingi si la na moi. Au lieu peut-être au recadrer quand on est mon propre que au finga payer les sous. Te biso batabakana mikuse boye bako pexapselo. Nga ba pexange lote. Nga soko pexinge loke zo lokwa tu me pousse. Ya osala ngo. Nga soko zo pexanga otinda nga na sala. Tika nga moko na otika. Neti boye émission so mutaye a touti bordir les insultes. Quoi ko loba na mutu nenga za. Les insultes. Tonton Irano, est-ce que yo fongola Dubaï nao? O fongola Dubaï te mais tandis que noko a koto a fongola Dubaï. Surtout surtout bomba ba batu ba fongola ba Dubaï et ngana ya kana verset biblique. Verset biblique wanande et protégeanga. Na maloba la ngana loba. OK. Tant no ba levi. Donc on prouver batu que oh zo lo bezo tana yo te me zo tana. Ba Lévitique 18 22 à 23. Déjà batu ba comprendre que Lévitique 18 22 à 23 eza pona mbata ya misala ya sima bato ba fongola Dubaï lokwa ba kader
Levitique 18 et l'Aksa Bongo. So yebi sangata na lobi ke moto aza pédé na fingi. Azamu na Levitique 18, il faut tirer misala wana. Tant que Jean-Baptiste. Yo kasi Jean-Baptiste abana kote andeni. Aïe la bangonne système basangote. Jean-Baptiste aïe penda pas moi si Hérode. Aïe c'est kalobi mo balozo vivre na aza mo bali na yote. Et pas aïe muté à mon coup c'est Jean-Baptiste. C'est bien battant Bible. Baïe ba répéter que Jean-Baptiste aïe muté. Yo mona mutu ba isa liaka miel na soterel. Ana kana na mutu lia fumi konyoso. Bon mon était que va continuer en prison. Si comme moi si il y a Hérode a sengi mutu. Donc moi si Hérode. So totali na tango Eli. Jézabel a la kaka Eli ke na kata mutu na yo. Donc image ya moi c'est Hérode ba ozongo ba otsango lokwa Jézabel ya ta ya Jean-Baptiste nde azwaka mutu Eli na plateau. Oso comprendre. So bolingi pe na ya mikonyo so na bandi kote ya na on se préparer en conséquence na yebo na pesi ba verset biblique na badio décortiquer. Pour lo moko elekela ngezate. Mais est-ce que pour mes années dans la Bible okasi bato nyonso bayaka ko soutenir frère Ego la frère ayebi bango ayebi bango te mais bayaka ta ba moni ba fini papa Hervé bayeba soutenir papa Hervé parce que papa Hervé na bureau na ye soit bureau ya papa Hervé soit ba fani ba ya papa Hervé ba komo esa bato ba soutenir papa Hervé ke to ligi makambo te botika te neti boye ba beti muzeki ndimu na ngola batu nini batawata ngala uso sala mission na loba na wata ke na sopela ke ba fleur mais na gauloise mais depuis quand ba beti museki ndingu na baye wata on se comprend na moni ke musique ezama ma confité biso sala sporté oyebi ke ngala sala mission na lobeli wata bien pour na bi ke to biso so bana wenge musique ya ma confité to ba sportif te nde to saboye to yeko to ba karatéka te to ba boxeur te to ba catcheur te to ane ba musicien ba ndulemani voilà musique komi ba kanga kindingu bo pete ba mbata bo yo senga goga pardon bo tinda ngana senga neti na minute wana ana état de faiblesse au senga ka pardon c'est ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, au sengaka pardon. Pardon, oh, ils aura bien. Oh, moutou, et moi, et na sala, ma belle, na finga, moutou, oh, yo. Si kana sa, là, s'excuser. Na senge pardon. Qui ndi ou asana, et sa père. Asana, moutou, yé, la sporté. Bozu, bo bêtier, bo humilier, bo filmer, bo bois qui ont les réseaux sociaux. Vraiment. Est-ce que penya wata? Na bataba spiritage kuna, ba finga te. Ba finga ko. Siko pona nini, bino la ngambu na bino bo finga ka. So ba lobi na bino soir bino mais non il faut changer les quotas lobi n'importe quoi na simbi ya paka kutunga mona kenza za poma mutu OK po so pe ya mpaka za ki mutu normal leki na ye type bokana asala ke fort ya paka ke poto mais ya paka mutu on dira ba drogue oui pona ndena tala mu noko ya mpaka wana ya minoko bata ba drogue ya ngaza so meli drogue a raisonner ba mambo bo imaginaire ayo ko sa pona ferry na bi ke bo amutu na o etalinga tenga na lobby na lobby o nga na monaka o comprend ya mpaka ndenga za bo donc na monaka ya mo bo ideti buki ya bela bien te o comprend a farine oyo ba balola ka bo panzimo ke belite tikali bongo jara ba ya mpaka abela bien tazana raisonnement mukuse o comprendre pour ndenga zana ya ko finga vérité akolo ba pe mabe vérité te mutu ba aussi bazate ba ya paka ba zo ba to bale ba mbonga ya papa Hervé papa va soutenir ba ya paka wana o comprendre si ya longwa akoma spiritas choix na e o so comprendre muto pekisa zate voilà mais biso to yebi ke ba golo ba ndemo na ba bakuka c'est ça abakuka tikala na poste golo tikala na poste voilà tango yo yeko longa c'est que ça qui infiltré qui est là yo éliminé Paolo Litungulu éliminé ba éliminé que samedi on faire un bêta concert papa va l'axi ka mobali ana dema bindi a beti concert ba tu ba sali pe plein abimi akei yo Paolo Tudilu soki Paolo Litungulu za nani ozel lokote waka mutu kaka poza angolais olingomona bangolais bafana ana Congo te ana Congo bangolais basate to la bangolais awa
yo mutu mo bolingo excité batu ba comme en na rébellion contre bande kono ba vanda aw mo mutu ya mabe makasi babi to saka guerre ngo mingi na munoko bitumbeza ya maloba soko moni ke maloba okoka sute faut motika okeno luka koma na nzoto tout consort en tout cas mingi ya koloba ezali actualité ezali ebele quand ndeto bakana bino tolingaka te eloko moko eyutaki libanda eyebo totiki yango kaka boye tobeta lisolo ya malika mania oyo lelo tomoni lisolo na ye esali pasi kotala vraiment mobali na ye akoma pe na miniati komata et puis ye moko ajige bon aye koéclaircir bato dossier ya mobali na ye na Belleville otali lisolo wana mislolo osaka moto na mayele otali yango olobi nini na koyoka témoignage ya malika oyo lelo balingi kosalir mobali na ye soit disant bapesa ye mbongo bala malika soit disant basoutenir ye tout consort olandi lisolo wana okoloba ndisi nini oyebi tonto irano histoire nyonso ndenge ezokende chute nango streaming okay bango baosalaka tout balongola actualité ya streaming yango moni bacréer trophée lokuta o Zicom Awards or Zicom Kinshasa ozo comprendre sikoyo tango mutu mo boye okabela ngai après oyo tangela nga mbongo wana ko bible elobi so kabi oyo tanga ngo nzamba konta ngo te et là on a comprendre la fille tellement qu'on a passé tagaga mutasala na kwanga okay akoma okaba pas prouver batu mais en soi akabate akaba po miswa batu okabi simanango otangeli mutu mbongo yo kabaki malika manya senga mbongo te mobala malika manya senga mbongo te okay ye moko lokwa lingaka s'intégrer na kati ya mariage po na suka na ngwaza na eloko mo mikuwa na ya landelaka abi question na le mikuwa na obebisa feti oyo so na le mikuwa feti oyo na obebisa ngo mwasi soka bale obota te to libale umela te kokufa okay siko babane kozela malika manya oui semence ya mabe Azana venait d'Aspic, au Bible lobby, race de vipères. À boire à venir partout. Parce que eloko oyo a kokite na nzota malika liba le kufite azeli pe malika botate malika boti. Voilà. Yango moni ba bimisi mukuse na bango pik me bonobo. Geno nga benga ke geno na benga ke kanish. Okay. Ana forme longi moko soka kutenda mwa muke na butu mwa muke ko banga. Oso comprendre. Atana moyi bana musuba linga. Ba ye akoroza la moto ba ke placer na mise na poto pour abangisa bana. So mwana za besoin de distraction ba ke pa na ye a distraire bana. So to ba tie pour venter na ba jardin. Pour qui msa banyama. Na émission la fille a ye ko dénigrer mobali ya malika yango biso tozwi décision Belleville ça la calcul ya mbongo na ye $250 d'amour apesaki alobaki na $10 ya transport batinda moto ya ozwa okay biso siko na part na biso tanke ba grande sœur ya malika tozwi décision tozongisa mbongo ya biloko bato baliaki okay soki baliaki nini basala calcul on va payer parce que voilà. Trop c'est trop on en a marre de tous ces choses. Okay. Toko ba no vendre te totala mutu moko boyaka ko humilier batu na mbongo pe ni mbongo bata mama Olive. Yaza ina mbongo ye. Yaza ina mbongo. Yaza kina mbongo ma vie ya bokoli est-ce que ma vie atangela ke biloko ya lesa ye. Minerva la ma vie ya futsaka ne ma vie ya no latsa ma vie ya futsaka yango. Comment mutu mo bokoli na paso ya osaka na batu. Po simbi mbongo mo zuya bu ya 17h. Mutu mo balamba kwanga ma kwanga baby c'est ma colo comme c'est ma colo couleur aubergine on sarana batu. Toi tu es qui? Tu es qui pour venir nous insulter les gens comme ça? Ne loko na mukusi lokwa bitabe wa babenga ba bisamuni. OK. Bitabe ya Bukavu. Mukusi lokwa bisamuni o sarana batu. Il faut avoir des retenus. Il faut avoir des retenus papa. Il faut avoir de retenus. Ah, quand tu viens insulter une femme mariée, il faut avoir de retenue. Yo botana homme marié. O botana mobile kuna bazwaka mibale batu. Mama na bangwa zaka deuxième femme ya mutu. Akena paka kelinga papa batu pe mobile batu.
mutu mobimba azwana no mobali na ye moko te omoni mobali no moko boye ba contacter o John nga bo mwana na beta histoire John nga bo mwana ya beta lisola Jota beta lisola mwasi mobali nga mwasi ya bo mwana mais wa sakana batu loko batu ba tala nga kemba ka ngai kutu mukolo meka na nga pona mona ba bizengi na ba ko ngala ke na o sengo mbongo ngala ya nga muluba na o sengo mbongo sakana nga babo kina na biro yo po kenaka ezaka na poko yo e mangoti yo yebi makambo ngo yo yebi makambo na ndenge nini ngala longwa ka kona ngala kena ko senga mbongo eza pona nga eza pona mama odala ti yo yebi to saki groupe WhatsApp poto sunga mutu bobo nzoka te ingrat mutu bobo très ngai ne la zaba depuis la manda ovana na yo so mona nga na zala na numéro belle vie jamais oh tant na kufeli leki na nga tellement mona ka sala mabe nenga trahiranga pa tendresse a soutaye wala siko penya ba position pesa meli tata mo sa akomine tata mo singa pe bis lolé hein na to kufeli leki oh ngabi ba kuna mkoni ngabi so ba sali programme no oui sanga na ti de lo quelque mo ngati na mais $100 ah tika ko oh toto ikano yo ebite katina sano na matanga leki na yo zala kati te batu ba kata ba parti te na lobi bo so batu bakati ndesa ini nga senga kai ye bo ka bengi nga na ba be abengi ngai atuni nga na yo ko kufeli leki na ipse wi na kufeli abakuku te abakuka za neve na nga leki na nga o to zaki na team o to kena ko tuna ina nini ozoka pe image ça va hein ça botan bon ça programme bon yeb sanga atina $100 pas chauffeur na yango lelo batu bakoma omona lokwa ke ya za mbongo pianga ya mbongo pesanga ya le mbongo te ka mai au famille te peut-être ye pona $100 atinda kana akansa sombe ki bomo ino yo so ngayo Miss Lolo somba esprit na yo ke il fallait pas lelo za la bakuka peut-être ko za ki kana za déjà bakuka oh mais tu dis $100 nga soutenir pas on c'est mission na yo na lobi mission ki to robo c'est mission ko ozora mbongo ozaka bakuka na lobi ati te mission Lolo zela na obe c'est mission na yo mission ki to robo bino bolinga vérité te bolinga bat pas te zela na ozwa mbongo wana yo za bakuka atindi mbongo wana ngai na soutenir kasila oye baka pe keza ye mtatindi ya tinda mbongo po asomba ngai OK ozo comprendre po asalanga mabeti ngati bakanga ngai ye ozo comprendre abengi ngai yaka ozwa mbongo mamodala po tokena mamodala ndenge azaka obela ndo vanda nzoka te saki tricage OK ozo comprendre siko tellement za mutu mo boy malide ya za pena race de vipère o ka kenyo ka tuni non si je comprends bien ça on est zaki po e convaincre yo échanger ba donner nga ba donner asomba ngasko ngai ba somba ngate ngato na linga kasila na otika ka ko linga sila vrai toi o kapena le vrai toi ngo o comprendre yes ko tanga tini mbongo wana kwa nketa na ozwa mbongo wana na okoma siko na ngabu na ye nga na récupérer ne mbongo na futa na parquet atika na nyongo na nga yasa na nyongo na nga sko yango malika pa lobi tanga kenaka Dubai ayena ka ye catch zongi sela biso pe catch polo ko bake ko mara mako zongi sela biloko zongi sa pe catch malika yela ka otako akena Dubai ça c'est quoi ça donc il obo kabeli mutu na sentiment na mutu asideti $100 nga senga été na sentiment na ye amoni nde na postaki leki na nga na TikTok na olela ye moko atombola telefone na ye abenganga oyambi na yebaki teke numéro na ye OK nga azala na numéro de te to na yambi boye eza belle vie miss na moni oza matanga na akufi na bileki na nga o sava bakuna mokoli ngai basali na programme te so basali programme bona ti de lo $100 na ti de lo mbongo na mutu na nga na do kanisa neti te bato bando semisa la patrona auti de la ta 500 pour déjà tim papi nga ba ngo na sa clair na travail na nga na ba boss mais tim papi abedi na ko bossa na ka yete yo yebi ti batina déjà $700 pour na matanga leki na nga abedi atindaka da mbongo nazaka déjà bien ayo tinda na mbongo ya batu ba olia na matanga na batu ba omela parce que na mutu na nga na ndoka za nenga lobi otinda nga mbongo otinda ba 500 po seri wana zana lupa mama na longwete na mona bo sanga bi mbongo nde yango yo
ça se présente qui est Moutoumbaye. On s'en est mais ce qu'il y a promis. Donc, on a changer position. On a des positions qui matanga. Na comme on le jamais. Tout ça, baninga webi. Ah. Oui, on a changé ba donner mon colongo. Nabi boy. Tout ça. Ba ku pe ba yaka matanga. Nenge to salaka wala. To taka bo porte fungwami. Na tunika question moko. Oyebi ke to tamola na e. To za baninga. To joua na e pas arme lou biloko arme lou to joua ngo tellement mingi ngana ye. Parce que yebi sanga soka ye. Ayo tala ndeko na e basala o tambola ti. Mais on travaille à l'élo et ça n'est que soutenir yété c'était clair. Soutenir yété parce que atrikanga. On a soutenir yété. Na yaka na soutenir déjà si là. Tant aussi la zuba trophée na ebele wana oui trophée na jour moko na nuit moko. O macha ka loba ki boyo ke la muninga zuate. Na banda na ko soutenir si là. Donc tu vas tourner ba loba ke bozara na ba dette morale na moko tabima loba ki azwa sans frère belle vite donc ya ko ba loba ngo pona bongo. Na ngana senga été aza consciente. Na tikala otombo la téléphone na ngate na benga ye na ndenge kutango wana zo tsaba komba batu na liste wana période ya ba okele kinga kati na tikala otombo la téléphone na ngate pona benga ye na zaki na numéro na yete donc numéro na ye tango na makamba mamo dans les bimi ndena yako koma na numéro na ye mais tango na comprendre que yem takangisa nga na fasaka ye na suta ye po aza mutu moko trop maligne. Au moins, bateau basarake, atindi bango basa ba jara bateau ba ko ti lope ba sase ba bomio. Ya vandi pa yebi ke ngam na sali yango. Ako pesa pe bateau ti la poison hein. So bo me la bo lexele wana. Ya vandi ye commandatrice ya likambango. Ma vandi nie. Le roi mutu mo bo sale lote. Bazami balé. Ba jara bateau wana. Vraiment. A continuer à battre bêti yo avant de que ngam na tindi je combat ba comme na ba jara mitema bongo oasi muta bongo avant na bien jamais au lingoté vraiment ah ça fait mal merci beaucoup Miss Lolo nous révéler biso sous ba vérité cachée quoi tout le bango ka bongo ba vérité cachée na révéler ngo pona monaka batu na ye bakataka parti wana tant na jouer pas team isinga ah le quoi muninga tidele ombongo hein pesa merci vous comprenez tant que muto yo akoli na éducation muninga so kabeli yo on remercier vous comprenez parce que bango bakataka parti wana babio ngana yake okubisa ye ngayo Miss Lolo hey. Merci beaucoup Miss Lolo Maya Mukamba tokomi na biso na suka émission na biso moko lelo mais moi iki wana zali na mito ya bato okolo ba nini ya suka pona bato bazo ba ke to boyi makambo yo tolingi makambo ko finga na te pona ko six émission to conclure nini na dossier wana po to conclure baza ba depta belle vie OK pour likambo yo e bandi à partir ya émission oyo Jima fasalaki non ya Karine te ya mundir ba tanga saki émission alongoli saki le chéri et bandi à partir à wana ndeto moni bato belé ba komona ba commentaire donc bazo exemple na bango kuna bangi ba memango siko ngai Miss Lolo OK nyama ne tumba mabela peut-être ngana mabela makasi ngana mabela so beti di bakozoki siko likamu bango bazui idée na bango. Mais si les lois vont continuer au finga. Donc, il faut comme un exemple, voilà. On peut sa biso. Donc, ils ont quoi comme éducation. Il y a famille moko boyo ba pesa bana na bango boyo mema. Po bino ba para boza ba irresponsable comment. OK. Bango ba yena likamu na bango. Mais tant so moni mot d'ordre na bango. So moni mwana mbalo ali bandi wana. Wali bumunene le kwa mutala 4 kilo nye so moni ba mission nyonso sala afinga kasila OK so moni na ba nini na bango ba miniature na bango batiaka kasila soso siko bino bozuli kamumo boye oyo wuti pa ba voisin on peut s'en comme exemple instruction voilà chaîne na ngamoko ya ata des personnes so ba talanga na forcer ba tala OK nzamba ko susciter ba ange ba otala chaîne oyo po nzamba yebi ke na kati ya chaîne oyo moi mokie azwaka asutenaka musana nga nzambe alinga bato oyo basutenaka musana ye otika nga te amen merci beaucoup maman Leki Miss Lolo merci beaucoup na bino tout bozwaki ta na bino kolanda biso pesi biso confiance makasi bozala wana toujours
pour nous consommer ba vidéo na biso to lobby actualité nyonso tozana bino maele tozala wana en tout cas cette fois-ci toza ndenge zalaki pa mikolo leki tonto irano zomo na te chaque semaine au moins na kozala rendez-vous na Maman Leki je crois bien wana za maloba ya suka ya oto lobaki Maman Leki na habite soki bambote ya zali bambote kozanga te en tout cas bato ba soutenir biso poani te ko dédicace bango sala bien mbote belé na Mama Zozo na Inde mbote belé na maître Pati Pacheko Chekola lokolo ya mama mbote belé na Nancy Mandende la patron na mbote ebelé na Mama Afi Mayemba Mama Yvette Pemba Mama Elimbizi hymne national Mama Mami Kangoudi motema ya papa Yves Mbala na pesio mbote belé na Mama Bibish Makiese motema ya papa Joseph Kutubila mbote ebelé na Mama Ariane Nzuzi Nsumbu na États-Unis na lingi na epengle lo moko tonton Zuma aosa ba filmer mais na mona batu ba commenter mabe siko tango mutu aosa le loko moko boye oyo bino bokoki ko apprécier mais bozoya ko décourager mutu et ça la mabe tonton Irano par contre il fallait au moins ko soutenir finga tonton Zuma asali bato loko te asala filmele asala bagagi na ende basali ni na bango ba équipe na bango na ba flore na ba ibutu mais les gens viennent citer Zuma on se comprend ce n'est pas bien théâtre et tikala kaka seko pona bato moko te to monanga ba sera na biso bali parti Denis Chimpaka to monanga ba esengo lelo pe to moni sila on se comprend si la tango pe époque ne eleka bato musupe ba oya voilà Zuma filme auto sala patron de Kimpesi on les a mabete filme les qui to bato ba benganga mais je ne comprends pas les gens viennent inciter Zuma vraiment même pas un soutien il faut avoir des retenus. Merci beaucoup. Il faut qu'on soutenir Bandeko Nabiso parce que Tolobaki, d'après tout, Bazab artiste et comédien. Je crois que mon IP Missomo Tonton Zuma Sali le Lona Bishop. Balobi bien, Moussa na bango eza théâtre. Bazab analyste, Bazab journaliste, Bazab chronique fatité, mais Bazab analyste. Bazab ça l'analyse. Ouais, continue dans le monde du théâtre, ouais, continue dans le domaine na bango. C'est normal, ça l'analyse. En tout cas, Moussa là, on a présenté Bino, patron de l'équipe c'est pour consommer film et wana aux Arafri à Bakouk. Tiens mon pépé na ngamu ya tonton Zuma pourquoi pas ko sala ngona Maman Leki mislolo tonton Irano pas ko sa ba film comme d'hab et ko sala bien ezaka teke soki to yene émission de boye botali mais na ba film bo tala ti wana za gentillité en tout cas merci beaucoup na doc c'est mon Kendi balobi moi si détail quoi et puis na ba tutu balandi biso na sima ya caméra pe to pesi ombote papa na patience pe Rabi Kitondo babi mikolo muta simbi mislolo moto TV de wana machine à musique, machine à théâtre, machine à émission, machine à news. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Bon retour à Jérémy ainsi qu'une équipe Maman Thérèse. Bientôt là, Borozalawana, toujours c'est la bino quoi, c'est la famille. Merci beaucoup. Bye bye.